Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Ouzei ki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala elongolaka moto na baukwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa atelaka ka yeso ya motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba moto ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele. Shalom batata bamama na kati na Yesu bisika nyonso ozolanda biso na ye kopesa biso invitation na cadre ya les aides semblables internationales to ajuda semeliante international abongisi milulu mikolo misato ezali vendredi 12 à partir de 9h til 12h, mais les 13 samedi à partir de 14h til 18h, puis dimanche à partir de 14h til 18h. Tozana défilé de mode pour nous relaxer ba maman, ba Christ ndeni toko kolata, tozali pe Shalom, la biso sango ya milulu oyo eza organisé na les aides semblables internationales Luanda. Alors tobengi oyaka oya ko bénéficier pendant 3 jours tokolobela sur la femme azali remède moi ça za solution et na kati ya thème oyo tozana ba sous-thème ebele kuna bakolakisa biso comment est-ce que mwasi asengelaki kolata et leadership de la femme tozali lisusu ke oyo mwasi akokaki koapporter epai ya gouvernement ce que la femme peut donner na gouvernement. Alors tobengi oyaka toza peza la posa na yo to kozala béni ou assister pendant 3 jours na milulu oyo et pesa apa juste pour Deus eu já abençoa. Eu estou aqui, serva a Deus, Bishop Júlia. Eu estou aqui para dizer, para chamar as mamás, ministro de Deus, serva de Deus, para comparecer. Tem uma atividade que vai se realizar aqui na Igreja Restauração, 3 dias das mamás, para mostrar como é que uma mamã pode se comportar como serva de Deus, pode vestir a nossa maneira de ser. Por isso temos 3 dias, precisamos da tua presença, serva de Deus, ministro de Deus, filho de Deus. Parece que temos 3 dias. Isso vai começar sexta-feira de manhã, vai começar às 9 até às 12h30. E sábado, a atividade se passar de tarde, isso vai começar às 14 até 18h. Domingo vamos começar às 14 até 18h. Precisamos da tua presença, então seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. O nosso número está passando lá embaixo. Igreja, viemos nesse meu convidar toda mulher em Angola, da sociedade angolana, como mulher cristã, para vir assistir numa atividade que nós temos, que é cultural e espiritual, e que tem como tema a mulher, a solução e o remédio dos problemas. E também essa atividade terá lugar no Calemba 2, e que temos as dia 12, 13 e 14, dia 12 está no período da manhã, das 8 às 9, dia 14 está das 14 às 18 e domingo também estamos no período de tarde das 15 até 18. E esperamos a sua presença, será uma bênção para nós. Venha compartilhar conosco esses momentos maravilhosos de refrigério, de ensinamento da palavra de Deus, como também de certas culturas que a igreja deve apresentar na sociedade. Jesus é o Senhor.
Shalom bandeko nyonso oyo baza kolanda biso na mosika mpe na pembeni lelo tozwi libaku malamu ya kokota na kati na bandako na bino ya kokota na kati na bamituka mpona kobetela bino lisolo oyo ezokomela bino na ngonga oyo bongo na kati na mboka na Luanda Angola eza na milulu moko ya makasi penza oyo koningisa même monde ya ténèbres oyo basi batelemi koloba na part na Nzambe ebongo milulu wana ebengami na kombo ya les aides semblables internationales esoki ka awa na kati na Luanda te mais partout dans le monde entier place bokolanda biso et place bokoyoka biso vraiment tobengisi bino boya na kati na milulu oyo tozali kolobela domaine ya spiritualité tozolobela ndenge nini mpe mwasi akoki kolata ndenge nini mwasi akoki kozala liboso na bato ndenge nini alors tobengisi bino boya vraiment ebele à partir il y a les 12 mai, les 13 et bon les 14 le dimanche et vous allez la dernière jour. Les vendredis les 12 que vous allez les avant-midi de 9h à 12h. Et bon les samedis et les dimanches vous allez les après-midi de 14h à 18h. Vous allez au mon numéro na biso les canabas de l'écran ils allez 940 93 47 68. Ce qui ont une complication numéro na soko benyango okozwa biso to orienter yo pour atteindre biso facilement tikanza balola apa tokoyoka pe maloba na Nzambe boya ebele poto kumisa nkolo Yesu pe koyekola. Alors eza musika te toza na Bairo Kalemba Doge 7e avenue après rond-point ya Kalemba Doge na avenue nango ya Naomi soko koti 7e parcelle okuta biso tozala wana invitation eza lancée pour na biso nyonso na kombo na Yesu Kristo tika nkolo apambola biso.